Congo Kimia TV. Eloko ya tiraka mibale eza mabele sima libumu pe mwa mokie na elo proposa ata na mibale bien na moko esala bien nga kosola benga makanga zoko mabele na litini yango makasi eloko tola no tete mama na nga vezoro na ile babotina vezoro yara baposa te opesa ki wana na te wana c'est ça qui na sasa na osombele ga libanda et so na besoin combien na memle combien na je vais 5 Congo Kimia TV. 3www.congokimiatv.com. Nous sommes à Genève, précisément, dans l'hôtel il y a Marie-Laure Mwaka, auto Yambi, à Outi Canada, à Yaki, ma belle Marie-Laure Mwaka. Azobo, ma partie au fond de l'eau. Moi, tu es bien. Congo Kimia, n'est le baraka, bisou yamba, tu pas en pambati. Bah, mais ici, bah, il me t'occuper, Marie-Laure Mwaka, la reine. T'occuper pour te dire valeur na ajuba kando na nega izalaka puis fait avait zoré les gars bien papi James les plafonds de Genève il pas na cadeau na pour na fait avait zoré soleil qui toko alors la question est aboué pour batu mingi ba yaki na fait wana ba mona Marie-Laure Mwaka malheureusement Marie-Laure Mwaka a reçu biso à moyen de pour nini mais azaki na carte Suisse précisément à Lausanne. Qu'est-ce qui s'est passé les zorgo ta sécurité et anime il y a longtemps ba lo ba ki ezalaka ye mbote Marie-Laure Mwaka mbote bande balandi nyonso tu ya Congo Kina mbote ba bisou bonne santé santé très bien naza vraiment bien encadré bien entouré donc merci beaucoup pour ezala pe oyepe na mboko mona babeti na bango pe carré donc voilà ngai vraiment na sepeli naza na parti bofondo pe bato pa pamba te Ogazi Manhattan papi James Jezoro en tout cas merci infiniment. Très bien. Alors, Marie-Laure Mwaka, non, mais moi aussi, dans 5 minutes, il n'y a pas même 10. Marie-Laure Mwaka, tout le monde y a fait, il y avait Zoro dans Lausanne, il y a mariage à moi dans Zoro. Expliquez Batou pour Internet, YouTube, Facebook, les news de ça et Ningani. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'absence de yo, dans 4 fait, même tout ça qui na Lausanne. Expliquez Batou. Voilà, na somba qui billet uniquement pour na fête ya moi na zoro mabela zobala parce que vieux zoro vraiment so ba longo mutema ba remplacer zoro mabela na kati na ngai donc wa pena vieux ya lelo ya lobby ya libela donc na yaki pour na fête ya moi na na koma qui très bien samedi wana le 30 septembre na fongo il valise pour na zo robe na latana qui de soirée na tala bo robe exacte donc les affaires quand même à mon nez bateau belé bayaki na ko la takara bongo te biso bateau batale la kaya ko ba pandi o mari donc pour na ko éviter ba problème na bilo quoi robe etikali na Montréal na bengi vieux zoro à comprendre na bengi pe moi sina ba marié ba comprendre donc réseau za ki kana bosana ki robe ya kolata na soirée na ndako na Montréal yango ka boyo kibino moko Marie-Laure Mwaka ko sakate et donc on a séparé soit ça les missions ça toujours propre mais expliquer biso na dernièrement ba auto reprocher yo émission salaka aujourd'hui liquide mo boaki na mabeli après zo tchabu ezakani na pona ko exciter mibali na banda ko bini merci pour la question va tout na mingi bon vérité chérie le belarabo peto couple mabala nyonso tout moni moi c'est soga boti mabele kweyaka soko zwi chance au milisi mwana libele kwete soko o soigner yango ba grimace tout na sala bana eza ba mama na popo copier na ndao moni ba mabele na biso sozo tsango ba glaçon ngana lala na ngo na lala ba glaçon ola ba glaçon oui mabele oui na kene pas ba chinois mobile pena zo fina ngai chinois mobile oui bien ezalaka cher oui bafinanga mpena azomanse aozwa bagrese nyonso to ya libuma azomatisa yango oui na mokongo to yango voilà nazwaka vraiment soin nango mpona yango nde moto esalaka ke mibali batourne motu so na otambola ngai nasepelaka nango bref alors question moncheuse ou t'as pas la lidi pression na anto ultra sexy batuni mpena ndenge eza boye obakisa ndambu te te nasalisa te mabele nange eza naturel silicone eza te moyena fungo eza te po bapekisa ye ngai te kofungola te oyo eza Congo Kimia bana balanda yango André Mbuta balanda yango gouverneur de la ville ya Kinshasa Margué pati bofundo mpe abalanda yango donc obakisa na eloko te nabakisa te eza naturel mais continue yo opesa bato babakisa siko bariske nde nayebi te mais baza peut-être mwana défaut moko boye parce que eloko ya tiraka mibale eza mabele nsima
libumu mpe mwa mokie na elongi okozala na mibale bien na moko esala bien bon eza nango mabe te babakisa mbongo na bango kaka voilà bobakisa mbongo na bino kaka Marie-Laure Mwaka tokomokoma presque na suka question mosusu oyo fale natuna pena ekoka koleka te likambo nini namona o jamais osilika likambo nini osilikilaki na news de ça ofashe pena ezalaki nini na mosilika na ba epi tanga na komba moto yango ke oloba nanga boye yoloba nga za news de ça na ndimi yango ndimi yango mponi pozalaka bondima makambo epi ezalaka yo le news les news des stars congolaises zangaté les news des stars congolaises zangai eza Ogazi eza parti au fond eza vieux zoro eza le news de ça eza pour na batunion surtout donc voilà pour vraiment page où il a créé les news de ça wana ye mouvement mukolo azo courage alobi pe na miko pesaye oui mais ngape naza conseiller naza na liloba koloba na page les news de ça pe au salima donc voilà naza bon silikla nini na émission ya landaki bon na silika vraiment te nando répondre kana ba na live ba to ando poser nga ba question eza na page ya polémique baloba nini na moni page la bouche ni bula rando na ye onga na yebi na nga yete na tikala ko finga mutu ni na Facebook na nga yindi kaka aposta kaka nga na yebi na nga te pona ni bon loka to pandra sango mais dérangera ni nga posta non aux stars en plus la reine ba luka kuti ya poster bango ma posta bango te même na les news mais nka naza na ngana problème na été so abenga les news eza mabete na ndimi les news de makamo so leki na les news otale mais combien de personnes ba otala yo alors so ka lobi ke ngande patron na ngoma be ezate merci beaucoup nasi boyoki bino moko alobi so ka lobi ke eza patron na ngoma be ezate mais eza pena yete eza mutu tout oya ko poster na ya poster donc botika Marie-Laure Mwaka tranquille la reine il y a biso moko ya mboko yo alors Marie-Laure Mwaka to comme na biso na suka moi le loba pona Congo Kimia TV.com. Voilà, Congo Kimia, il y a patron dans on a CP collègue na Congo Kimia. Merci beaucoup. Donc il y a qui mouki pour monde des matin, nombre d'abonnés au matin. Mais soit ils rapport à fond la chaîne, à fond la site, il faut à ça la sopende numérier naturel cara pour monde qui ndenge ezotambola. Alors merci beaucoup na ndenge boyambinga na Congo Kimia. Mapamboli qui ni liboso umela. La bosse ni pété noli service traiteur moi soit atonda nzoto donc voilà naka s'appelle autondi c'est la bino sali au sel no peka musala ndenge beauté na e ezokendela azaka na Genève awa mais quoi ça leur service traiteur partout penao numéro de téléphone patron Orgazi Marathon au communauté na ces émission pour benga e kolamba pour décorer sali wana peneza musala na e vraiment donc voilà 2018 entré nango aux réservé sonil mbalo bino kolongola bilamba tout monde bilamba on les a grâce nga longola raté au moins so na fongoli mukie mulungi mabele toka ka musala na souffre na zabo makas donc sona voilà na longola te na 2018 non bon réservé sonil vite fait bon ba émission isusu ya sika na okende Kinshasa na sala na ba émission na bande kondele donc même nous ba invité pour vérité cher ça fait un peu longtemps donc 2018 pendant on démarrer ma casse bolingo na ona vezoro to komo timbela ngo nga ko so benga makanga zo mabela na ndimi yango makasi eloko tola no tebe mama na vezoro na ile ba botina ba vezoro ya na ba préservatif pesa ki wana na te wana c'est ça qui na no sasa na osombele ga libanda et so na besoin combien na même les combien na journée à 5 kitoko Congo Kimia TV.com ambiance ça va bien mais les européens ont payé 5 bottines lelo OK musa de lobby pour na congé papi James le patron de Genève Masaya Alejandro le roi de Chicago dans lobby lelo Noli Luzolo kuzo ba kena Marie-Laure Makambu ba solo la to yebité wa kotike pe boité Marie-Laure je benga la reine na biso akozonga beauté ba cadeau to lié to bombela ki ve na biso zoro mais il y a des euros, mais Marie-Laure, pas cadeau naï, la enveloppe. Alors, tout le monde est là, pour s'abonner à Congo Kimia TV.com. Viens les news des stars, pas jouer à la vitesse à TGV. Bisous à petit avec euros, Meki, Kaka, bon. On peut mélanger les balles. Mais je fais le santage, yo. Viens à Bissot, viens Bogar. À où tu boulot, hein? Où tu as boulot, t'as Bofinga la binoté, Tenya Boulot, Suisse-Irlande, 7000 francs, 7000 euros de salaire. Bon, bino bateau bolo baga. 7000 euros de salaire.
mokomoni te chanter victoire azobalisa kaka bana yo sobalisi j'ai la bouche 0 vie makambu awa vitesse à TGV otie likolo bakrase yo tiengo kudu bende ye vigege Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.